Kopé sa lumière na affaire oyo ya Saratola na Fally Ipupa. Au nom de Jésus-Christ. La loi du plus fort en Afrique, c'est de ne pas avoir raison. La loi du plus fort en Afrique, c'est l'argent. Et la loi du plus fort en Afrique, c'est de ne pas avoir raison. La loi du plus fort en Afrique, c'est l'argent. Et celui qui a beaucoup de connaissances et il a l'argent, il peut tout faire en Afrique. Malheur aux pauvres. Mais la justice de Dieu viendra, celui qui séparera les bons et les mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé aux adresses, il y a bien. Awa, vérité de very, bien-aimé dans le Seigneur, révélation de reva, pour n'abattre yo yeso koufela. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut tout le vérité pour batouba longwana mensonge, batouba longwana ténèbres. Awa, polele na polele, bien-aimé, pembe na pembe, bien-aimé le Seigneur, bien-aimé, les kambuna toyeli, eza les kambuya, Fally Ipupa na Saratola. Bien-aimé, et ça li pasi mingi, na yoki que Fally Ipupa a kangisi Saratola. Et ça li ngai pasi, yango na ye na lumière, comme ma lumière. Comme ma lumière, d'ailleurs, côté la mutute, d'ailleurs, kitisa mutute, mais d'ailleurs, lobande vérité. Avant na kene na Saratola, na kene na Fally po yaza mwana mobali, to bana mwana mobali, bem na koka pe ko benga ye ou ko benga un proche na ye pour ba komisa ye, ba ekoma na matoi na ye. Mais pourquoi na ye na réseaux sociaux pour makamango eza na kati ya réseaux sociaux. Yango to ko silisa ngo na kati ya réseaux sociaux pour batu bazwa mayele, pour batu musu bazongela makambo yote. Voilà, c'est ça. Donc ça dit frère Nabiso Fally Ipupa ceux qui natali na ba réseaux sociaux. Donc, on musicien oyo a finga kabatu lokola yo na ranson azate. Voilà, eza histoire vraie. Musicien oyo aza hypocrite abatama so atiabatu ba finga kabatu eza Fally Ipupa eza ranson. Voilà, natala Fally Ipupa sala émission moko lobi ke Kofi grand frère na biso Kofi ayebisaka yo que batu ba bomi musique eza bana wenge pona ko tinda batu ba finga batu mais yo pour côté na même makambo. Voilà, yo moko lo bango ki banda lumbwa yo moko lo bakango. Voilà, au côté na makambo ngo ndozo tinda sikoyo batu lokola ba Kenny Piana batu lokola ba Maniki baza ebele ba finga kabatu na garçon mo pazalaka na Angola ya Paris boy a finga kakuta talate mais ko na mona se calmer na ete soki bukabwani na ye. Voilà, donc ba finga kabatu ba warrior musana bango nini eza ko finga batu ko dénigrer batu. Voilà, musana bango yangwana o ngo bima boy ba betie masasi na mona natikela ko mona musique ya bongo te Fally Ipupa nga natikela ko mona musique ya bongo te ozolo ba ozali le number 1. Mais le number 1 nango ya bongo Michael Jackson alobaka zaki le king of the king na monate Michael Jackson batu ba fingela ke batu. OK, Michael Jackson il était critiqué partout, c'est normal. Montu soki okomi likolo batu bako critiquer soka ata oyebani biso ba frère Jeff to yebana batu ba finga ka biso. Batu ba finga ka biso. Voilà. Bon, Fally Ipupa makambo ya ba mama ya bana na yo ndenge bimi na ba réseaux sociaux. Fally okokaki pe ko calmer yango, okokaki ko benga mwasi na yo. Ou ko benga mama ya mwana na yo, ou ko benga ye. Voilà, ou ko benga yo kalmango za papa bana. Même moi sunu ndako ko calmer te. Toujours mon moi sunu ndako na ba réseaux sociaux. Hein, ko kenara ba shop ko laksane zo somba bilamba mais ata moi sa star azala bongote. Moi sa star azala bongote Fally Ipupa. Tant moi sunu zo sala yango azo susciter ni ba querelle. Voilà, tant ba querelle yé mais faut ba ko gérer yango. Ngai maman Françoise Fally Ipupa omona ke jamais na banzela réseaux sociaux alaksaka ndenga lati alaksaka mutuka na ye alaksaka biloko omona ke na makambu wana te okomona ke na bino moko bokotsaka basi na bino na makambu na bino to yebite soki bozana ba contrat na bango to yebite na ndenga misala mabe to yebite. Fally Ipupa il fallait ko benga mama ya bana na yo oyo aza na France oyo bane bosolo la na ye. Fallait pas mosu ndako côté mise en garde. Écoute, c'est fini. Voilà, et au calmer. Mais yo au poster lo comme quoi que au kangisa mama ya mwana wana ya bana wana, c'est terrible. Ba ko finga ye ko finga bana na yo mon frère.
Après osala émission ozoloba totie ki bandalunga tolongoli ki aigle tolongoli couronne. Mais attends, même une star ne parle pas comme ça. Il faut que gérer ma na yo petit frère. Voilà. Ozotinda batoloka ba ivoirien na makoso ba mona ko finga ba sœur no ya Congo. Ba mona ko finga batu. Ozoko ko gérer ba problème na yo mon côté. Et on te dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ba ken pia na ba finga batu pona yo ngap na za victime ba finga nga pona yo. Talaka manika zo finga nga. Maniki. Est-ce manika ko finga nga? Manika yebinga bien. Manike na beau rêve et pas ya famille lunga na pesi famille lunga nyonso mbote. Na pasikara na kulutu nanga Jackie lunga tika biso, kulutu nanga Jean Lous ilunga tika biso. Voilà. Famille ilunga mobima na pesi bino mbote sika bozali. Le président David Ilunga na Londres. Na pesi bino nyonso mbote. Bazaki na hôtel na bango na beau rêve place nga na zele ko répéter. Manike nazo mona ye na babia. Manika ibinga très bien. Mais le manike a manquanga ba respect pona yo fali. A finga ngai makambu ya lukuta kaka ba kana mamba lukuta. Nga nazana batu na kin ba ko kanga pe ba ken pe na nyonso wana. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que nazana média pona ko teya. Nazana besoin na bango ba yamba nzambe. Mais fali pupa tango sala ba disque ba sombaka yango eza ba mélomane. Eza famille na hote. Famille na oni na sombaka disque na yo. Famille na oni na pesa disque d'or. Eza ba fan wana. Alors tant yozo kangisa Sarah. Poète à lobby ba makambo moko boy. Mais à lobby yango pourquoi? Ngana ko yebisa yo. Yo to bite c'est lui qui sème c'est lui qui l'homme le récoltera ce qu'il aura semé. Tant ba ken pa na bazo finga ba to pona yo. Eza pe na ba to mususu pe bazo le ba problème. Il faut yeba yango. Oyo zo luko ko buka yango. Il faut obuka yango. Bon, tant c'est quoi yo ozana ba connaissance, le ko ozana ba ngana yebi yo très bien. Même ken piana nano sana émission ti. Même quoi na poto mutu na yemo comme ta memi non ngana yebi yo très bien fali popa. Soki yo lingi ken piana le belote ko le belote. Ngana yebi yo très bien. Ken piana salaka na yo. Au salaka semblant mono yo bengi batu musu bo sele émission parce que zo boy ko s'afficher na yepo ya sana rôle moko boy. Azana rôle moko boy. Ce qu'on va s'afficher, voilà. Ngana yebi yo bien. Ti yozo sala bongo yom to tinda kapeti wana. Mais tu n'es pas le plus fort, mon jeune frère. Tu n'es pas le plus fort. Tu n'es pas le plus fort. Bato bazalaka avant yo, misu bakufa déjà. Un jour ko kufa. Ozape muté un jour ko bela. Makambo tout ozo sala. Keba, Bible lobi, bana. Bako récolter ba péché ba parana bango ozana bana moi sur le beko kangisa wana c'est neti niki wana obota na epe bana est-ce bana wana ba olinga o est-ce que bana wana ba ozana bolingo na yo fali na mokili balbisala kangele tango za ko tambola yeba place ozo tia makolo oyo nazo tia batu nyonso bazana makamabe yeba ko gérer moi si na yo ya ndako. Moi sina yanda ko nazo mona ba réseaux sociaux ko laksa ba suki ko laksa ba pourquoi aza moi sina yo yoza mutu munene c'est lo bino bato mokili oza mutu munene mais faut yeba ko bomba moi sina yo yeba ko bomba bana na yo za la vie moko boy yonde mutu botela ba Yusundur pourquoi ba finga Yusundur te comme yo bazo boa ko lo mabanga poza likolo mensonge bon lo ko kanza za ranase biso te kina mokili ba conseil lo ko kanza betara yo ba tourner lo ko kanza salaka. Yo ba tourner à wilo longomba salaka. Ezana ba te belé itam susu yo yebite ezana ba tuloka ba sakis. Ba tuloka oya kufaki wana vina biso nani Orlus mabele. Ba tuloka ba kanda bongo man. Yo ba tourner bango ba salaka. Mais oyoka kombo na bango nulle part. Parce que yo lingi batu ba lobelaka yo lingi batu ba fingelaka yo batu. Alors ba ye tena mutu na pe ba ko finga pe yo un jour. Alors so ba finga ubimisa ba mbongo te makambe bimi na cuisine interne na ndaku na yo yeba ko gérer yango soko bi ko gérer yango te mon bien-aimé batu ba ko beto masasi ça veut dire quoi batu ba ko finga yo yango lelo moni oke ko kangisa sœur wana Sarah azana mobali
sœur wana Sarah azana bana, sœur wana Sarah azana ba famille. Alors batu tout azape na ba camarade, ape na ba connaissance. Est-ce que ozo gérer via bana na yo? Est-ce que ozo gérer via ba famille na yo? Likambo goyela yo goyela famille na yo. Pona likambo osala ki mwana sœur moko boy. Sœur wana Sarah azalaka pe na yo. Makamso azolo tolanda ye, makamso azolo beza makambo oyo pe bino boza pe na ba guerre. Tumona pe seri moko kari mokonzi azalaka ko finga yo kala. Tolandele pe toyoka bozalaka pe na makambo boye do obando sala ezengde ba guerre. Yimo zo ba ay makambo azo sala. Azalaka ko sala. Donc mon jeune frère naza contre yote, naza de contre makambo zo sala. Vraiment naza contre yango. Luka o gérer ba problème na bien. Luka yeba ko vandisa mama bana na yo. Le bana ye oza mwasi na nga. Nga ndem na musicien yote. Vana na ndako boko la bana. Bosa no ba réseaux sociaux wana. Yebisa mwasi na yo. Tant que mingi na ba réseaux sociaux, ata so ko attaquer ba ko attaquer ka na réseaux sociaux. Mama mona na yo kende pe ko calmer ye. Biso pe tozaka bino bolande de lokolo na biso. Na mon image moko ba publier to betaka concert mona fikim. Mutu mota komi ta t-shirt fallait alati outi musika voilà. Biso tozaki déjà na ba veste. Mon petit frère. Alors biso tozaki déjà na banas. Rwanda to bota déjà. Alors ba mama bana wana. Yo ko gérer bango te. Ako bengo pe ba tomboki. Il faut ba ko solo là. Il faut ba ko calmer. Ozana posa nini. Voilà. Ce qui bongoté. Mais ma bien kozala kaka. Mon jeune frère na sepelité na acte sali. Même nzamba sepeli na ngote. Tout ce qui est manifesté est lumière. Balobi awanine. Balobi examiner ce qui est agréable à Dieu. Donc eloko za nzambe, ezapona na lukuma nzambe et sepeli sarabiso et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Toko za parte na makambo ya ténèbres. Makambo ya ténèbres, makambo mulili, makambo ba païen. Biso pene ko sepelisa biso te. Toko ekokoma makambo na biso te. Mais biso toko ya na makambo wana poto benda oya nzambe bazana kati ya makambo wana. Bible biso nini? Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Voilà. Ba païen balinga makambo basala raté. So ba yebi ke basala makambo mabe. So mo bisa makambo na réseaux sociaux bako bomayo, bako finga yo, batyo na ba boloko parce que tika bango na makambo na bango. Mais attendez, mais ce qu'on ngo vivre en secret. Ko tia makambo ko ya pe na makambo na réseaux sociaux te. Yeba ko tia kimi yo kanti biso tout ezaka fleur na ba vie na biso. Mais tu yebi ko bongisa makambo, tu yebi ko planifier ba makambo na biso. Voilà fali pour pas conseil ngana pesa yo oyo sali sarato la yeba ke kuzongela kayo et kuzongela kana famille na yo. C'est la parole de Dieu parce que yo mokope otambola kama be. Makamba bongo soki toki mutoloka sarato la zo finga lokwa kanza batno so bako telema. Mais tango yo bazo finga yo batno so bako mona normal parce que au futaka batu ba finga batu pona yo. Voilà. Baken pe ba lubarango apopese ngabo apese ngabilamba ba lubarango et puis tango na mutuna yo un jour baken pe na pe boko beba naka bakolo baka ba vérité. Voilà. Bakolo bande ndongo tindaka bango bakolo baka na bango. Et c'est ça la vie des païens. Donc so nza masep so grâce à kolunga na makambo wana. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a makambo ya sœur Nabiso Saratola. Ba Saratola il faut que ba makambo nini ya koloba. To yebi ke bozaki na problème na fali. To yebi yango parce que bozalaka ensemble. Oui, c'est passé entre bino to yebite. Mais yo moko vous allez ensemble, bando que na ba répétition tamba na bango. Ça dit oyo les entre bino biso to yebite. Bien mais fina awa na awa pour ça ngati na ba vidéo koya parce que biso to ya rande ko pesa conseil pour batu ba yeba nzambe ba kangamana nzambe pour te ba keneli felote. Voilà. Sœur na biso Saratola ezali pasi mingi na makampe bino ba konifuati bokomi nango. Ya ko fingaka tout le monde, ya ko lobaka pe n'importe quoi, boza ebele, eza faute na bino te, batindaka nde bino. So tali ba chroniqueur ango nyonso tout, na kisasa kuna surtout, boliaka na mafinga, ba pere bino mbongo po bo finga nde batu.
Voilà, boyaka nde ko finga nde bato. Allez, bato ba sepelaka nango, yango ba pesaka bino mbongo. Muto ko pio mbongo fingela ngentel, muto ko pio mbongo fingela ngentel. Et ils appellent bien te. Il faut que yebaka nini ya koloba, il faut que ba nini ya koloba te, il faut que yebaka. Biso toza bato na nzambe. Ngai biso tolobaka nyonso nzambe loba biso toloba. Soki mutu wana bimaka na mibele ko la to koloba po atika. Soki mutu wana liaka kaka ni to koloba mutu wana liaka kaka. So mutu wana milaka makila bato mutu wana biso toza bato ya vérité, bato ya very. Voilà. Tolobaka vérité po bato batika mabe. Mutu ya ba vérité na ye. Voilà. Alors, bino boyaka pona ko teate bino ba konifati, bolobaka ba vérité pona ko teate, bolobaka ba vérité pona ko nuire bato. Voilà, pour ba pesi mbongo, ngai frère j'aime ta ko pesa nga mbongo te na finga moto, na finga rapé bato te na lobaka nde vérité. Alors, bino boyaka ko finga bato pour ba pesi mbongo, boza ebele. Na bato mso poto la poto pe ba mokota na makambo yango. Voilà. Donc ba pesi mbongo finga moto wana bona ko peso bo, na ko peso sapato, na ko peso chemise, donc faut te le loyer. Voilà. Et c'est ça ba vina bino na ba keni piana, bo vivra na bino bongo. Voilà. Et ils allaient passer mingi, tala lelo beaucoup ko liana entre bino, beaucoup ko bomana entre bino. Voilà, ils a passé mingi. Donc nzamba sala bino grâce na kena verset suka pe to kabana pona moko lelo, na kena Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 5, il y a un verset, verset 14. Proverbe 5, Proverbe 6, verset 14. Proverbe chapitre 6, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Il excite des querelles. Voilà. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Voilà. Donc, bon méditaka mabe. Perversité, ils en a katamité manabino. Et l'un te resala po YouTube futa biso. Et l'un te resala po boni baya ebeli. Et l'un te resala po tozo mbongo. Batinelinga $100, bambongo mope ya pampamba, batinelinga $100, fona finga nanyo, voilà vina bino bokomi nango, bokomi ko boma na pe bino na bino, bokomi pe ko lia na bino, bokomi ko boaka na ba maladie, ya na sœur na biso moko boye na bosani kombo na ye, bando bengi mama Lopango, akufa na mbasuka bon na kati ya ba Kongo na bino wana, une très belle femme, azalaka na Mirador, na bosani kombo na ye, boye biye. Voilà, moi, il y a bino quoi ba chroniqueur wana ko fingana ba nini azumo bala boyo azumo sia oyo al boboka ndipe ba maladi akufa c'est on akufa bina nazolo bana boso ni kombo nayi momoni akufa ne kaneti jeboy et puis avant kufa c'est na ba guerre mo pe makasi ka wana ya ça na TV ala ndibi na ba internet c'est terrible yango monique bokum ko bomana pe ko lia na bino vraiment ba na nzambe biso nous avons ma lumière et il fallait que ma lumière passe ma bezali batika ma be. Jésus-Christ revient bientôt. Bing balobaka banda balobango ayakate mais eza révélation mais banda balobango ayakate mais combien si ba kufikasi combien si ba kufikasi ce temps Jésus-Christ akoyaka et le bobo sanaka et les vivants et les morts seront ressuscités. So eza na bato ba ressusciter pour ba kende na ye. Eza na bato ba ressusciter pour ba la condamner. Bakende na diable na moto nyonso koleka mokili koleka bilambe koleka mituke koleka obolakisa na ba réseaux sociaux ekoleka nyonso mais milimo na bino ekende wapi? C'est ça la question que je nous pose. Esprit na yo ekende wapi? Bien aimé dans le Seigneur boyoka opéra net monde bat botinda kana le monde confusion j'ai vu fonge ay boye mbate j'ai fait poinini boyako kosela ka batu makambo le loyo binomoko vérité comme bima vérité vérité yango photo yango yo eza déjà na réseaux sociaux bien aimé na YouTube komika opéra pour Jésus-Christ frère JF Fonge oyoka niveau ya voix parce que quoi to yembaka na quartier latin mais na disque longola ka biso eza histoire vrai to wela moi sina président na bima na danseuse kuna soko zu danseuse ba ko longola yo boko bebana ba tout ba longo na majorité eza likambo danseuse eza isona lobibo to fingite eza vérité eza likambo danseuse
alors ngai pe victime naki victime kana likambo pe ya danseuse. Voilà, alors baromo ko sabu ko loba kendo finga boye mbate kendo loba boye boya bo siko lelo oyo na bato bino botinda ba fingela bino bato boye mbape na boye te ba leader na bino kasi bino bokomisaka loba ne vie beta pe opéra longola mamba jef wana a okokate ba otinda ka bo finga to ko finga te longola opéra longola yango. Voilà. Tu es là, soya ke koboka mi bekote. Soya. Tu es là, non, oh, bolongo le open anuti. Bolongo le ngope. Eti, tu es là, opéra pour na Jésus-Christ. Bolongo le ngope kate pour na yebibino. Mais botina ka batu ba finga ka batu. Mais bino soki ba fingi bino, bokangisi batu. Eza bien te. Eza bien te. Tout se paye ici-bas. Donc, Bananzambe, bateau baza déjà dans Jésus-Christ. Bozonga na mokili soute. Yango Paul aloba qui n'abandonnez pas nos assemblées. Ça dit Paul azaka judaïsme. Azaka na makambo ya ba temple, ya ba dîme, ya ba sacrifice. Mais tant kuteni na Jésus-Christ. Akumuni na Bananzambe. Amoke na bandako na bango. Yango zo na bango n'abandonnez pas nos assemblées. Bobo bano sous makamba Jésus-Christ était pour bozonga soute na ba temple, na ba dîme, na makamba ba judaïsme, bozonga sukunate. Mais le faux pasteur ba zo version ne comme ya bango, n'abandonnez pas nos assemblées, ça dit qu'on abandonne l'église ote. Lukuta. Paul Anto banena ba tu bazonga na makamba ba dîme te ba judaïsme te. Ba ça déjà na Jésus qui ba abandonner ba assemblée ote ba sanga na bandako. Voilà la révélation il y a parole serment pas tout nekingango ceux qui peuvent frères ceux qui serment tout tout nengango dans commentaire. Voilà bien aimé Nzambe apambola bino ezaka pour porter lumière que l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Tant on tina batu ba fingelo batu ba ko finga rapeyo un jour koya na mbongo te koya na connaissance te. Voilà. Si lisango ka ndenge yo moko bandaki yango. Voilà. Biso ba finga biso to yo ka rapé. Ça peut être capable de rekangisa bat, mais on ne peut pas le faire parce que nous avons Jésus-Christ. Tu as la justice en Nzambe. Justice mokili zali. Okolonga po boko pesa bambongo, mais en Nzambe ba perdre mbongo te. Corruption ça l'arrêter. Bon na muta mokili pe ndenga au kaoki kana mokili kaoki pe na. Ya koma boye akata tout chaka une telle te. Et puis ton peut te kokufa, au moins na ba na moto. C'est ça la justice de Dieu. Au biso to blinga ko to mi pesa. Il y a mokili, corruption na corruption. Il y a un nzembo. Ils ont posé la raison, mais ils ont posé la mbongo pour gagner.